Bote babone ya Aerotech TV libaku malamu ya kozwa biso na nzela émission na bino masolo ya mboka. Mokolo mwa lelo penza tozali na mwana mboka JC Mulumba, président ya Fondation JC Mulumba mwana elaka, moko lisusu ya ba combattant ya UDPS nde toponi mokolo mwa lelo pona kobeta masolo concernant ba sujet ya actualité. À la une des informations, mwana mboka Trésor Matuzila agenda ki bongo kotika plainte na ye na cour constitutionnelle concernant ya chef de l'État mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya za penza bongo président pe mokambi ya ekolo ya RDC et tokoyeba pourquoi mwana mboka Trésor Matuzila asali eloko wana et toko décortiquer lisusu. Parlons de procès ya évêque Pascal Mukuna et kuna pe bazuzi ba kokata makambo to qui déjà 20 ans et 2 ans ya prison plus 2 mois lisusu na pénalité likolo et toko sola lisusu masolongo elongo na mwana mboka JC Mulumba et lisusu tokobeta masolo ya remplaçant ya Corneille Nanga. Donc masolo to lengela ki pona bino soki ya kobaki Césali bokoyeba penza na kati. Là je passe directement à saluer mon invité mwana mboka mbote na yo Kimia mbote Kimeza Kimezali to komona te Kimeza vraiment ngolo nzambe Kimezali. Merci beaucoup Kimezali yende penza toponi mokola lelo pona kobete la bino masolo ya mboka. Abonnez-vous massivement na bokasi ya Jean Poika Beya, mon manager que j'appelle toujours depuis Paris, papa monter ma monene. Et là je demande à mon caméraman Jonas Sanga fongoli la biso penza caméra pour que to koka kokota na kata profondeur ya masolo na biso. Mwana mboka na bandi olandinga yi. Très bien. Monsieur Trésor Matuzila a ko porter plainte contre chef de l'État à l'objet que a violé constitution l'article 79 topé batalo poto babengaka 79 et puis 78 ya mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que n'époque ya ndeko Kabila makambo bande ko salim auti kinga kati garçon wana. Donc même maman na mboko yo ebi Trésor na mboko yo ebi était auti kinga kati bon yango na epseki cabinet chef de l'État na mission passée que FCC baza ko créer aventure moko aventure wana na lobaka nyusu na lobaka na TV ezana moko kendaka mopanzi te na osenga mana diaspora peuple congolais quinois par 4 coins du monde au bazolanda JC Mulumba siko ba fungola matoyi ba comprendre maman na loba eza plein FCC ce qui chef de l'État alandaka oyo na ebiki alandaka parce que aza mokolo net azoy landanga bien azoyo kanga émission passée na baki FCC bazo ko ça la plan moko pour déstabiliser chef de l'État et comme na souka semaine vous remarquez il y a un certain garçon monsieur na habité sur melu mais na habité Matuzei wana Matuzei pour na habité na monde na biso na habité donc amena na kinga kati na FCC na plan ya kinga kati mais baza bat ba maele mukuse c'est le chef de l'État, les garants de la nation, c'est donc il y a des chauffeurs à Zokumba Motuka. Bazo confondre époque ya Kabesile qui état de dos ils manquement de respect donc manquement à niveau grave ces garçons, c'était un malade. Mais kinga kati obatindie nduri une erreur à ko sambate. Suicide parce que le chef de l'État est intouchable. Non, oui. Comment? Madame, état de droit et même abino na distraction té. Parce que babi état de droit elle est donc so aux la poussière au bambi chef d'état longi a kondima pas cet état. Non. C'est le garant de la nation. Yé muta simbi mi beko na mboka. Ce qui a ko gérer mboka ndenge oyo makani sagesse na yo tindaye. Au monde Salomon lo bagi boye. Nzambe oso pesi mais angelo ko moko ezakani pesangani sagesse. Félix Tshisekedi a terminé un martyr pour la toute première fois dans ce pays, je dis bien pour la toute première fois, malgré j'étais en voyage mais na mona Félix Tshisekedi a telemi a simbi Bible abele linkolo. Donc personnellement nayebi que ce petit garçon JC Mulumba bengi ce petit garçon mais c'est Trésor selon yo non c'est un petit garçon de Kingakati alinga yeba na ba yeba ye bon
On a une précision Kingakati. Madame, Nabiboye, Kingakati, bazana plan pour déstabiliser le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nazolo Bango, une mission autour de la fois passée à Yeba TV, dans le bac qui est une émission spéciale. Au Bion Nyosto, parce que Nyosto est net pour Rosala. Il faut nous expliquer comment est-ce que Kingakati est déstabilisé, chef de l'État. Pour votre information, vous pouvez y croire. Un ancien de ce pays, un ancien militaire commandement dans ce pays, assis à passion avant d'y nasser, mais à Outiko Kilisa Mandouki, l'aéroport hier. Diaspora, vous s'abonner massivement. J'ai des choses à vous dire. Et c'est un Nabiso Tosimba, président Félix. C'est le seul 11 ans Pessibiso. Il y a. Moko ya ba généraux ya mboka ya RDC ata pensionné a outi kozwa ba carton ya ba aka ya sika na aéroport en ville hier. Général na tanga kombo na yo na biboye madame risque zani so na bi voter risque zali tanga kombo boye madame abotamaki na pété généralité. Ce qui osent pousser dans la canne, tant à combo d'émission, maintenant c'est réservé pour devant tout le monde. Hein? Diaspora, peuple congolais, toute la distraité. Le chef de l'État est en danger. Entouré n'a pas diaboulou. Il y a un général dans ce pays, Aoutiko, Kobimisa Bamandou qui est à l'aéroport et qui il y a déjà passionné. Comment un passionné à Kobimisa Bamandou qui est à l'aéroport? Et il y a ça qui est à Valouana. Mais bateau qui est à quantité. Est-ce que c'est Kingakati qui gouverne ou bien c'est le président Félix? Non, non, madame. Ouais. C'est pour la toute première fois dans ces pays où la passation du pouvoir est mise d'une manière pacifique. Voilà. Mais le à ce on a esprit à Mabé, na moté Mabé c'est Kabila. Kabila ça on a moté Mabé, ça on a volonté na yété. À ça on parce que mon équipe américaine ba tinda déjà ba délégation et puis Aïba 2 fois. Pouvoir il y a peuple. Et bien malgré que gens peuvent me du matin, mais je sais mon barbe que non, Aïba qui pouvoir y a Bemba. Après ça va qu'il pouvoir à Bemba. Aïba de feu père Tshisekedi do Mulumba. Je sais Mulumba, le loka kande bo bimisi ba vérité o. Te na lobelango. Ce qui bandoko INC bazara na kanda MLC plutôt. Bazara moté mo mabe menga na lobelango que non, Kabila Ibaka pouvoir y a Bemba la 2006 et bana te. Et 2011. 2011 Aïbi pouvoir y a des faits. Et Tshisekedi do Mulumba. Donc, nous avons affaire à un sorcier. Nous avons affaire à un Noki. Partenaire à coalition, quand même. Nabi Boye. Ils ont compris que le président Félix Tazana Maël et à Salomon. Nous avons créé Bitumba Namboka. Il y a un général. Nous avons un système peuple congolais. Diaspora. Il y a un général. Il y a Mboka Oyo. Je dis et j'assume. Non, on appelle pas Botama généralité. Pour ça, ça n'a pas appelé général. À Outiko qui dit ça 500 cartons, il y a Aka, l'aéroport hier. Aujourd'hui nous sommes le 18, non? Madame, le toit le 18, non? Le 18, oui. Hier le 17. Voilà. Général Moko Mboka, qui Mandouki, a qui libéré, récupérer Mandouki 500 cartons yaki. Neswinin. Pour babeta banani. Te bazana. Madame, est-ce que vous comprenez le non? Bateau yo bazana moté mamabe. Ok, tout ce que vous voyez déjà de vérité que M. J.C. Mulumba est en train de révéler. Mais c'est trésor, diaspora, Alinga Yebana, mais c'est un gars de Kingakati. Baza ba petit bitinda Kingakati. Mais wana akomoda ma vraie dictature ya somme à niveau que état de droit touché Mupandi, dictature. Dictature parce que sans dictature, le peuple va souffrir. Voilà, c'est pour violer que c'est état de droit. État de droit, état de droit. Voilà. Vous entendez? Nabi bien. Trop violé état de droit. Ceux qui disent trop violé, hein, mais le mot là état de droit à la tête. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Donc ceux qui te violé, mais le bangabacha mot état.
Moi, Mboka JC Mulumba, vous comprenez déjà, donc, Azana Katia Plateau, Masolo Mboka, Masolo Kobeta, ma vérité Kobima, beaux appétés, beaux s'abonner massivement. Moi, Mboka JC Mulumba, Nazongelio, Cour constitutionnelle, ou validé qui requête, à moi, Mboka Jean-Marc Kabound, Lelo, et invalidé, en gros, Balobi, Aza déjà destitué, à Koiki Soussou Kokamba, Assemblée nationale, étant que vice-président, Olobi Boni. Madame, qui gère ces pays? C'est le président Fachi. C'est le président Fachi. Donc cela veut dire, ceux qui n'avaient mis ça passé ici, à l'Obaï Kenon, Jean-Marc Kabound a causé dans le Parlement. Et il a répété qu'on a Kabound a causé dans la place du premier vice-président. Et s'il est déjà tout ça qui décide à Souka, madame, j'en aime ça. J'en aime ça. Tu crois qu'il y a un bras de fer. Kabila a été chef de l'État. Mais Kabila le gros là, a un disciple naïe. Félix Tshisekedi a celle au Kabila Sengaki. Mais Kabila a bossé que n'engaya a négocié qui. Nazo bana poto de révélation. Kabila Sengaki va protéger yé ba bien naïe. Mais Sengaki va protéger ba bien FCC nous sauter. Siko tel ba professeur wana ya le côté FCC. Ba ke ba sangani ba ko benda so Kabila. Nana ebiso boye Kabila yebi ke porte ya CP se fungwama mais ngana senga ke no Kabila ne CP te pour enlever fromage enlever hamburger Kabila fa ça hein yefa ke wa Luzumu so Luzumu te asala boloko na ndolo Mboka JC Mulumba maman azala ki quand même président Kamba ki pe kolo parmi les présidents ba les gars na mboko yo président le plus mauvais c'est Kabila. Natambola tous les 4 coins ville Kinshasa na lobanga moko exemple toza wapi bisika tozali tala yo moko ndenge mboka oyo tikali so mwana mboka cause de ta image yo yebaki mwana mboka zota ba image ya diaspora amona image ya foire international ya Kinshasa truc international et pas câble comme ce foire ya Bukavu ce qui ya Manono ce qui ya Zambie ce qui ya Tanzanie na ebité mwana mboka je sais zo ba image même Mobutu oyo ya 32 ans atika foire boy. Nous avons affaire à un sorcier, nous avons affaire à un étranger. Alors, on a le président Félix, Zala souple. Et mission dans le cas, Nandima ko assimé, Nabaki boye, na cité Combo ya Batunio sur besoin monter 3e voie tout autour na yo. Okoko aider pe population yé ba déjà ennemi oyo akoko ko tira biso obstacle pour na président. Nabi boye, mais na on a zolo bango. Ozolo ba mo ko te. Et dans une émission spéciale au presse nyoso et kozala. Tozala wana. Kala mingi te service nanga protocole, ba ko e sabino journal dance oyo, bino so bo invité pour téléma pour na ko expliquer bino ko tanga ba kombo ya bato à peu près 3e voie. Donc lelo na zongi na ebisa chef de l'état boye. Plus de 500 cartons si je me trompe pas. Mais n'indimité na se trompe pas. Général moko ya mboka oyo pensionné a récupéré 500 cartons ya ba arme AK ya Sika n'aéroport en Gilles le 17 avec la précision général mboko ya yote obotamara général pour yoga général faut lire na bana na yo peuple la te madame trésor suki dans ba ko trésor matuzei wa su matuzei azapezei azamutekinga kati. Jean-Marc Kabound a raison. Nabi Boye, ce Félix Tshisekedi qui représente la RDC. C'est lui le garant de la nation. Namba Vognonso, de gauche à droite, Jean-Marc Arozonga. Affaire des 100 millions, au chef de l'État et à la maison civile à Kangameli Lelo. Chef de l'État, la maison civile. Chef de la maison civile plutôt. Chef de la maison civile, ça couvre. Il y a chef de l'État ou ça couvre. Monseigneur Gérard Mulumba. Que son nom me repose en paix. S'il te plaît. Membre et cabinet. Voilà. Membre et cabinet, il y a maison civile. Voilà. Voleur Moïbi. Voleur Moïbi. Voleur Moïbi. Il y a un chef de l'État. Jamais cause de la chef de l'État, aujourd'hui, entourage nayo, garde de corps, il y a prédécesseur nayo. Les gens ont détournement partout. Et ça parce que les gens ont dit que Mulumba te. Dans le banini. Dans le but. Émission, dans l'émission, na elamba ya prison.
On prépare des choses. La prison. Comme ça, état de droit, on a passé la monnaie, on a besoin de comprendre. Mouibi, Aïbi, Akimi, Bakanga est là bas Congo. Mais Bakanga est là. Donc, Nabiso Bakanga est là. Donc, Bamoni Monseigneur a malade, allez, Baïbi Mongo, Bakim Bakei. Si il y a détournement, il y a aussi dans la population à pauvre, mais Bambon est détourné. Il y a un tourné. Moutoyo a détourné Mbongo, il y a trésor public. On a combien de moules à la prison? Il y a 20 ans. 20 ans. Ils ont journée, c'est moi. Aux magistrat, 20 ans. 20 ans, on a su que vite, il faut combien? Tu mis tous les ans. Bien essayé au Molamboka. Qu'on appelle yo besanga ide. So yo bando tu na mutu na wana de sec. So tu détourner mbongo ya mboka. Oza na mutu ko la mawate. Tant que Vital Kamerhe ayiba mbongo mboka. Mais juste collaborateur Monseigneur a détourné mbongo. Il a détourné maté. Baba miyibi. Vital Kamerhe babi jusque là ça la présomption d'innocence parce que non va confirmer t'es qu'à détourner ou pas. Mais tout le monde a étape à plaidoirie déjà les qui le 20 à la verdict éviter ayiba kito. Moi namboka Vital Kamerhe sur Azumuki il a 10 ans. Il c'est mon bien. Sur Vital Azumuki il a 10 ans. Pas ça la sérieuxité. Kamerhe a sérieux. Et où est acharnement t'es acharnement t'es. Acharnement t'es. Vital Kamerhe c'est mon ami. C'est mon vieux. Mais on dit que tu es la vérité. Maman, si tu es Moïbi, Mboko tu as 32 ans. Pas si 3 ans, il aura désiré. 32 ans, il y a des tati. 3 ans, il y a Laurent Désiré. Il peut te faire. Tu comme 18 ans. Chance est au Pamba. Peuple a souffert pendant 52 ans. Mais madame, tu es né à Dubaï, tu es né à Tanzanie. Kouta Mboko à Kabila. Au moins, on est Mboka Kabila Dubaï Tanzanie. Dubaï à Tonga. À Tonga parce que il y a un président à Dubaï. Tu es président à RDC. Ah bon? Mboka n'est Tanzanie. Mboka n'est Tanzanie. Bobe barde. Ngam na bien. Tango Ibrahim Alega zo lo ba. Basenga ki ba bimisa kor ya Laurent. Et mon ami. Mais bien votre presse faut pas nous vérifier. Président Félix Zala Maël na ba collaborateur na zo lo bango tout haut. Zala Maël a collaborateur dans émission Zokoya, on a la conseiller spécial, on a la directeur du cabinet, on a la popo là yo, peut être comme on a advenu pour là, on a rappelé le là-bas prison. Kasi nabibo non c'est l'émission dans ça on est là-bas prison. OK. Bakati le roi Bambazo Iba, bakati nga 50 ans à prison. Mais bon au moins le temps Robima. JC Moulumba chef de l'état na Mbokoyo, Kabila. Sogindolo to Luzumu. Bah, il y a 3e voie. Oh, dans le cabinet chef de l'État, il y a 3e voie. Là, j'insiste. 3e voie, on Soubanani va créer un cabinet chef de l'État. Nabiboye. Bande ko ya 3e voie. Naza na ba conversation na bino ba contact na bino extérieur. Naza nango. Ah bon? JC Moulumba lobi aza na ba conversation ya ba contact extérieur, ya bande ko ya 3e voie. Cela veut dire, ils a petit peu peut-être. Ils a ba conseiller wana. On a conseillé, on a direcable. Donc on a dit bon, si on a direcable, on a la conversation na yo et c'est pour la 3e voie. Je suis mon batanga yo. Si on a direcable, t'es direcable, va à l'aise. On a conseillé spécial. On a bon dans tant combo na yo, ça spécialité au botama ninga na botama, monsieur. On a conseillé tout court dans tant combo na yo. Vous avez compte à rendre na. T'es na compte à rendre té. Na bonde la yo. Na bonde petit peuple. Vraiment. Ce qui est ça bon malamu parce que bino boya raboko bunde la peuple au nom du peuple mais lobi ce qui mona mboka JC Moulumba aux position na yo. Yo na bisa yo. JC Moulumba ton na bandi politique na mboka oyo. Na ko biso bato betela na maboko. Na biso bango. Loba. Ba epenge. Oh le lobo comment benemi. Presse epenge abeta JC maboko. Fayulu to kabola na yeba track na Pascal bazo ba JC Moulumba. Baebi Fayulu te mais baebi JC Moulumba. Je dis vrai. Oh, JC Moulumba na zali politicien il y a 5h59 avant 6h rebeta. 5h59. 5h59. C'est-à-dire Mike Mukebai abete na maboko. Oh Moussiso Daniel Safou oh tu kobine la nani Jeannette Kabila.
baza bana babeta JC Mulumba maboko naza master na elite politique on a reconnaître les bambasa les etambwe hein wana vraiment tourner les etambwe JC Mulumba. OK maman c'est la musuba comme la bomba mapinga to poursuivre émission to continuer résultat autopsie pour na liwa ya juge Raphaël Yani oyaki liboso balbaki ki akufaki na poison siko contestation ba résultat ba uti ko pese sous ba résultat musu ba buke ezaki crise ya hémorragie famille na yezo contester lelo zana bisa résultat liboso na mbapese yango ti secret du Mulumba kufa na mboko yo complicité à Oli Ilunga ministre de la santé Oli Ilunga mdaboma était tiré de Mulumba. JC Mulumba bien. Mulumba JC Mulumba. Nabiboye, yona bisayo. Nabiboye yona bisayo. Na lobango trop. Est-ce na ko ça na intérêt ko ça Mulumba. Mutaboma était tiré de Mulumba Oli Ilunga. Na lobi yango. Pour na yebi a téléphone ali bosso Oli Ilunga nenga yaki comme bienfaiteur na mboko. Téléphone bosso bien JC Mulumba. Ah bon? Nzoka complicité à Oli Ilunga na pouvoir ya Kabila. Ndeba boma ko na biboye. Le résultat est tiré embolie pulmonaire. Hein? Mais JC Mulumba a lobi pa lo barakino muta boma est tiré du Ozali Oli Ilunga. Ngana bango. Na funda ye. Ya bomona tipo ya mukuso nani Willy Mishiki. Alors baka binenga ki wana kozonga te ezaka plan ya FCC na ofungola ngo liboki na ofungola liboki donc okende rofunda Oli Ilunga reporter plainte na reporter plainte na porter plainte siko pona liwa ya juge Raphaël Yani ba résultat ngo comme yango na bandeko lo baboy yango na bandeko lo baboy Yani ngaza docteur te na docteur te. Vous en prenez? Na docteur, tika ba docteur ba sa musana bango. So ba docteur ba bi ezaki poison, ezaki poison ba tika ba sa musana, on a biso que non, ya tiré de ba embolie pulmonaire. Na tana nga juge pour na kota mambu ya yanité. Mais o ata mato ya koyoka sa nini? Ayoka. Voilà, oza mato ya yoka ya koyoka ayoka maloba mwana mboka JC Mulumba. Mwana mboka JC Mulumba to monaki mwana mboka Corneille Nanga kambaka ba élection ya outi koleka sikoyo ba poni mwana mboka Ronsard Malonda. Est-ce que arosa la plus? J'en ai absolument komoko. Ezana mutu oya ko ndima jamais andima risque ya ko sacrifier peuple congolais. Bah non mais hein tous c'est la cause de bosso au comprendre de l'homme quoi to comprendre nini nabi boye bah non mais tous c'est la mycologie de bosso au comprendre on a ça rappelle le Congolais que non toujours traverser période de transition sans Kabila na transition sans Kabila mouton s'est dérangé na yété transition sans Kabila j'ai qui zengi hein c'est Félix Antoine qui gère ces pays. Tobo tola chawarma na munoko ya un étranger. Na bénéfice à peuple congolais. Donc peuple congolais diaspora pose en abino kimia. Pose en abino kimia donc muta s'est dérangé na ozole kana mboko na bituno c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le garant de la nation. Voilà, nazongi somo mukie na procès à mon amboka Vital Kamerhe au verdict que vous allez prononcer le 20. Nako samba na ye avant tout dernier plaidoirie. Mon amboka. Kozwa kata ebelete ya collection émission no pona dossier Vital Kamerhe, c'est un voleur. C'est un voleur mais quand on analyse maloba ou aloba ki alobi, il préfère passer sa vie en prison que de parler des chefs de l'État. Ni ne bomba misima maloba wana. Ndenge na ebeli Vital. Soki a ceux qui a raison, alors tanga comme Félix Antoine Tshisekedi. Mais moi n'importe point c'est penga bi que Prince Penge azali mwana aosala motema mabe. Aza mwana aosala motema mabe, ezabana oyo to format politiquement ba Prince Penge ba Fayulu belé bon et mes choses à bon tika.
Totika mon mboka je sais oyoki kutata question na ngate par rapport à maloba mon mboka point sepenge donc au 4e maman na mukuse po kanda siele te point sepenge ngana ko vona TV te na lobeleka ma point sepenge baza bana mike bozaka na bango te to former nde bango to ba que non un jour ba comment va diverser mais ton dima ko former bango bozana bango ti madame yo na bisao et puis que était tiré dans mulumba ti akufi atika jamais vous en confesse Fayulu pourquoi ça na zo vérité Mouzitou a commissaire grand na niveau ya la muka c'est Félix tant Mouzitou a collé là Félix à côté na jeu d'ensemble Lisanga bonganga tant azo ko bonde à 6h du matin et pas Félix à coup de enregistrer mon avant d'acheboy ve tiponga se pelaka na été na ebisaka Félix non Lisanga bonganga na se pelaka na été Bruno Chibala na terroriser bana na terroriser politiciens nyamboko tous ces monde baza ba voleurs c'est une association de malfaiteurs c'est les politiciens qui ont dit ma crise pendant 38 ans dans ce pays et c'est une série de Moulumba le reste de Fujibou Lelo yo bolita makasi 37 ans d'élite une année de pouvoir 37 ans d'élite ce qu'on a une année de pouvoir tout tirer la bango mais une année de pouvoir botiquer la bango te boké ko bala to ko signer partenariat na bato madame nazo biso moninga rien que la vérité na jira ndenge ba témoin ba jira na procès vital devant ba juge ba outi ko monter ba ngi ba créer aventure ya ko monter coup d'état hein il y a 2 ou 3 semaines passées hein et les qui juste mon basa le bekengu des faits quand même ça boye juste moi le belengu nga li sur le colon li sur niveau qu'on dit maté non boka juste mulumba ba révélation union so et ça ba révélation parce que dans moi nzambe na uta na politique ya Etienne Tshisekedi de mulumba na loba ngote pour na présenter juste mon ba yeba na banda kala na bunda nga trop na mboko yo nzambe ayebi ni ça pour nga mena ba vérité peuple tout élément to la muka Félix Antoine Tshisekedi ya na danger nzambe na obatela ye parce que a reconnaître la force nzambe nzambe azobatela président Félix Sikoyo coalition Bosala FCC UDPS UNC Ekufa kala beaucoup ici déjà UNC na UDPS donc bokabwani mais bang ils ont appelé ça yo molili na lumière est-ce que goto manzela mako na bomango basi Kamere na bomian oui mais jusque là azo samba lobi que azo reconnaître que il est sa directeur Madame Amida Abimina Ndaku ya kinoni na $21,000. Ma sombi ba biloko. Est-ce que makambo ya vite to belango? Ah ben on a affaire na 20 ans mon mboka juste. Affaire na affaire na 20 ans. To yebi histoire na eko? Histoire na mboka yebanit. Histoire na Yamida. Oh. Est-ce que histoire Amida mboka yebante? Affaire ngo salap. Oh. Anda lukambo on a 20 ans, yo na 20 ans yebaka Amida. Oyebaka peut-être na kombo mais ba faire na ye. Madame. Abimi na ndako ya dit que non na $21,000. Donc les restes c'est mbonga moyibi. Bongo achaka pour battre campagne à président Félix. Abete ka ndako na ye. Combien? Ateka denda ko na bongo ebele. Abimi na ndako moko pa kinwani. Ndako moko. Bandoka ya papa chéri, moto pamba, eza bandoka ba na ye. Que je salue en passant. Jibem piana. Azane politicien mais na pesque mo dépasse c'est mon frère. Allez politicien. Kamere, même Kamere dans mon Congo, c'est juste Moulumba. Donc, il y a plus qu'Amida. Je connais Kamere plus qu'Amida. Pour reconnaître force, na été bande de UNC Babi, ce qui président Félix Akoma qui Nabiboye. Ndekwa INC Nyakoloba parce que celui Kamere comme Resika on a c'est juste Moulumba comme ça. Soki caméra comme qui bisika wana juste Moulumba. Celui Kamere comme qui na bisika wana. Parce que Kamere kolongwana na PPRD atikala moto pamba. C'est grâce à juste Moulumba. Nabiboye. Oza songi pozo kala bisaka nyi soma moko mais diaspora c'est bi que non moto azon sa caméra na masolo c'est juste Moulumba. O pe sa biso message moko boye, c'est comme si avec ma précision.
eza na ba précision mais makamsu c'est ya ko bomba matongi to fongola mabomba mi wana oyo lobi po caméra kota caméra lo baraka yende muta mema bino po boko mala carte qui gagne côté na yo mona mboka jise mulu mboko lo bake yondo mema caméra na mukongo po tango alongwe pepper datika la kineya na biboye palole la biso na lo kwango voilà na lukaka jeune ya INC o ebi histoire a telema affrontenga pourquoi tu peux mater toko sala ngo na biboye plateau moko pena na tie mutu moko UNC mona mboka jise mulu mbape ozano permettre nga sko mutu INC oyo ko benga faut pas azala na niveau à base té il faut être la cadre à INC si ba cadre baza vous en attendez ba cadre oyo ko benga pour que ba conforter nga ba edenga ka siamso nga ngatangelo ça pour ngana ndima kozana plateau bale yazala il faut Jean Azala. Jean IDPS, ou bien INC Jean IDPS. Fazala. Il faut Richard Azala. Il faut Kaiko Azala. Il faut Célé Azala. Maître Albi. Albi ngai na ko confronter Albi parce que Albi Azala na ba dossier judiciaire na mboko yo. Yanine. Hein? Yanine. Dossier à 200 000. Il y a 200 000. Albi c'est corrupteur. On a pas un corrupteur. Oh, il y en a qui sont albité. Dans ma boki, na maboko so bien panza bango avec la pression ba kima. Ba faire souffrir ba innocent en prison. Ba corrupteur. Nana na 200 000. Ils ont binoté. Na kotanga comme au moins ti bozo misa na kotanga comme ministre. Ministre, na ko avertir yo to katé. Ministre, yo mto na $200,000. Ministre na so $200,000. Hein? Ministre nini pe nani ayaki na $200,000. Ministre mto na $200,000. Arrête mon loba. Ministre mtaluka ki po ba aider ye. Nabibo baje na INC o za makasi. Mais il faut oser na ba maîtrise, oser na non faut na ba na soubassement. Sokoyeka ngulu o kima no plateau. Yo po kimi question na mwanda mo mema caméra na mukongo nga na. Nabibo madame. No bimisela biso o mema caméra na mukongo ndenge ni. Oyo azongisa vital caméra. Zana biso lo moko. Caméra longa peut perdre. Est-ce que so mona o remarquer cadre mo ya peut perdre dans la caméra. Ton caméra longa peut perdre. Et ce cadre mo ya peut perdre dans la caméra. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Baïba qui est madame Diaboulou. Mais Diaboulou wana bonzima bo vanda na ye, bo memana na ya so fabino na Genève, qui no boke ba corps na Nairobi. Madame to ba vérité. Na je m'excuse na Genève. Mutu o a se prononcé avant. Et ça quand même Joseph Félix. J'ai dit la vérité. Parti politique o se prononcé avant. Et ça INC to on mboka jise muluma na tuna yo nanga. Tuna ngaiko. Siko yondo komi otuna nga mituna tonga ne mutu na ko tuna mitu. Te nga nazo ba kiselo ba oyo ebité. Na biso bo na uti na école. Na uti na école. Voilà. Parce qu'on a école sont aux quoi affronter jise muluma même nous de presse. Il faut aller na précision parce que nga na otangi so histoire donc mutu so oro ba keno na expliquer dans la moto ya pas comme moto boye. Nandi mata fait nga et j'ai une dominonga là. Nabi Boye, dans ces pays, s'il y a des hommes sérieux, j'ai une dominonga là. Kaye. Madame, tu serais de Mouloumata Koufi, à tel qu'on reconnaît de Fayoulouté. Ngam na ibisio. Té, Kocha Boyete, n'a pas fait la précision. Pour Fayoulou, papa. Il y en a bisayo. Pour oser la Fayoulou, il faut dire comment est un tiré de Moulumba. Au moment où venanga sensa olenga so nesinga boye so beta solo olenga koyi na ko lobate parce que nabi ndeni ba venanga basala boye bo ti seke dans bango te peto na loba na chiba témoin mais vieux pays wana de liste sans à côté déjà motion faut sincère pour ya babia ko liambo ngapamba bon na mona ba importance nango te na mona ba encore cadre na biboye nzambe ndem tasunga peuple oyo azwa esika mboka oyo tambola na bandoki Badiaboulou, ba sorcier, vos cadres là, bandoki, bundara pena pour na peuple. Nani sembo, nani abundara pour na peuple. Etienne Tshisekedi Moulumba, Atiki incarnation n'avait pas Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Présent Moïbité donc, présent avant de soucier le peuple congolais, tout ce qui est sentiment vital, je serais alors bateau pour na Félix. J'y mon lobby, mouta comme ça vital, et j'y sais Moulumba. Alors, si vous avez un non, Félix a foutu. On a peine à 5 foutanga. Avec ma preuve, madame. Autant comme on a. Vraiment. Autant comme on a. Tout est bien qui finit bien. Témoin. Bon, la INC. Témoin Oyo.
on a rendu mon plateau na bango. Venanga maquiller les Jolino. Jolino. Que j'ai sali à pas ça. Les porte-parole. Les porte-parole. On dit mais on va dans un plateau mon. Kangoudia. Ministre honoraire. Conseiller Charles. Vous comprenez? Vraiment. Nandimi même scellé. Docteur Scellé Mba. Tango ba scellé ba créaki Yanama. Nana boma Yanama. Tango Bitakour a sombaki ba scellé na ba Billy na INC. Nana boma Yanama. C'est pas juste Moulumba. Donc juste Moulumba son na comprendre nous allons mopandi hein. Ce que défaut na ngana qualité ngwana. Na c'est pas la vérité pour peuple qu'on le comprendre. Merci. Toi papa monsieur Zoya. Merci beaucoup. Nous avons été avec monsieur J.C. Moulumba, Mukolo Fondation et J.C. Moulumba Mouanelaka. Boki denga panzi ba vérité na cadre kaka émission na bino masolo mboka. Nous vous demandons vraiment de vous abonner massivement. Vous ne serez pas déçus pour vos informations na bino na temps réel. Merci à notre équipe Aerotech TV Kinshasa. Là je vois Jonas Sanga, Andy Lumisa et merci à mon patron depuis Paris, France, monsieur Jean-Paul Kabea, l'honorable, mon papa qui a un grand cœur. Pour aujourd'hui, c'en est fini. Et regardez la vidéo, partagez. Bozo Penza, la vérité révélée par J.C. Moulumba. On se retrouve la fois prochaine, au prochain numéro dans l'émission de Masolo Yamboka. Au revoir.